Kolata Chanel yoji ya mamoto eza mabete mabe kosuka na moto kumama kumama kuna na lola l'essentiel kumama kuna na lola. Voilà la grande famille. Famille Bota. Bon, ça bien. Voilà. Moi, votre humble servante, Maman B52, je suis là. Je suis là quand comme je vous dis toujours que vous servir, c'est mon devoir. Et voilà, ceux qui ont koloba ezali, en tout cas, tous en raté pour na roya ko beta mbela to pour na roya ko solo la moi mukie pour ma solo en ezanga kade. Ba le bizanga na on lipa a na kinsanso mais ko zanga megate parce que Internet, makambo bota makoloko maebo, makambo bota makoloko la mbinzo. La famille. Est-ce que boyoki sango, boyoki son? Vous avez entendu, vous avez écouté, photo tchonyo somi ba les faire entendre on a écouté vous est-ce que vous avez ni les sons Balobi trophée award et l'équipe wow. O azan tembe intégralité nango eza na B52 awa kene na ba vidéo précédente au tala. Oh non, belle vie. Est-ce qu'on peut faire ça vraiment? Des fois, moi, je me pose la question, pourquoi tu fais des choses comme ça? Je me dis, mais moi, est-ce que tu vas n'en ma bête ou tu vas n'en ma lame? Famille Bota, Bambote Mingi Bisika Boza, Ezoa Mibino, Bapesha Lover, merci beaucoup tout le monde qui peut présence à mon bout, merci. Quand il y a trophée award wana Ursil Péchang azala qui on a papa Lombe bazala qui on a papa Ngalufa papa Masumu. Donc c'était vraiment bien, ça s'est bien passé. En tout cas, merci beaucoup na batunyon surtout kande moko bela loba ki ba collègue na de service ndenge me répondra qui en tout cas na invitation et les cas qui toko makasi nzamba lola amona binope abaki c'est la bino ya mingi. La famille to le kana pot nani a évité lelo oyo Bellevue azo kangama turbo lelo azo bima bon dimilanga mona zakalwa ngwa kazi biso na bakongo na sakala loko moloko ngwa kazi bakongo boyebi ngwa kazi za nini bokomelanga ona ba commentaire biso toza ba mambikudi to mona kana musika ninga za boye tangu bela zo koma makamu na ye kuna ya ba théâtre tozala kate mais tango talika bona liso musuni tango na yebisa bino ke bela azo sepela na ye na papa Serge bato bele bantibenga te na ba commentaire na ba vidéo eza ya kala bato bala te mama besenga de akolinga ete o monte pesi passe pas ziza mais lelo otosiki wa Bellevue azana ndako malgré relation wana bato bazo sepela na yango te la famille na mokili oyo conseil moko ngana koki kopesa soki loko ozo sala yo moko pe ozoyeba keza bien te parce que tibela aozo ba pilule parce que ayebi ke akoki kozwa nous zemina nous pour l'instant te pour nini akoko zwa zemi pour l'instant te parce que mobali na ya wuti kokufa et akoki ko afford te kozwa zemi pour mokili osala nini ekoloba. Mais yo soko ebi déjà que likambo ozo sala batu ba olobelango dans le bien te mais dans le mal. Pourquoi on continue ka kosala? Toloba likambo tango sala ngo luka ezala ata batu ba oloba keza mabe mais so yo moko conscience na yebi ke likambo en tout cas na sala na moni na nga mabe monte na likambo là tu continues bela mo sala likambo mama na yo abota yo elle te dit que oyo zo sala eza bien te yo lobi te eza bien baseme ki na yo bazoloba yo lobi te eza bien donc sort na yo mbano na yo ezali mbano na yo pende ezali mais tozala wana lelo déjà ebele so eza mbano ya liboso
okuta na lien oyo ya B52 la million officiel to senga noka o s'abonner o aimer o commenter o partager les biso lien oyo et ça la biso plaisir ya makasi en tout cas bato nyonso tout bo finga qualité mabe tout et tout kala mingi te to koma na qualité moko ya kitoko ya ba video na biso to sa na biso ka musala to yaka ko finga te to ankesa ka ba mafinga nyonso en tout cas so bo fingi biso bo mona to yaka to lobi ke nzambe apambola bino parce que to yebi ke le bino bozo finga nzambe o sa nini azo tombola bible bimi kitisa nzambe a omatisa yo donc lelo déjà na 16h30 heure de Kinshasa tous ala wana ebele na Belle Vue télévision totala film na biso continuité nango ya porte to ba ndenge nini bela akosuka lelo j'espère que lelo parce que ce que moi c'est 11e 12e donc voilà la famille tomoni ba makamyo sa tuninge zulekana les bikolo eza oh grâce à salibo aïda beti 12 ka aïda zongi siboye tomona kinde kona biso demeure ayaki ameka ki kopesa point de vue na ye na point de vue na ye wana en tout cas ba fingie ya lokosakana te ba fingi penza de mer ba fingi bando kona biso obino moko boyebi kaka ndenge ezalaka nga na benga bango ba voisin parce que toza ba voisin na ba voisine voilà na ndenga mabete toza penza ba voisin na ba voisine na ndenga mabete James Mutumba lo bananga ka yo pe nga toza ba voisin na ba voisine ya to boya ngote tout le monde de famille libota tout le monde de famille Libota. Donc du coup, on a retiré la binomo extrait de qu'on a besoin demeure mais qui coupe un peu point de vue naie. Il y a ma cambo, ba comparaison autobo, il y a ba comparaison moko inutile. Tout ça là ba comparaison ba pièce na biso. Pote uta ko le kada mo onde ni deux sœurs rivales les cas qui au monde qui onde ni pasteur Didier les cas qui au monde qui onde ni. Donc c'est ça. Nde photo yaka to me ko beta ba masolo ya ba biloko wana kuna sala ka boya se ki sarate kuna sala ka boya so sa bote wana nga mona ngweza lokwa makelela wenzi ok amona ngo penda lokwa makelela wenzi mais demeure alobi makamoko eza très important na linga kinaye la biso awa na kati ya B52 la million officielle to meka kolanda yango tous ensemble to comprendre qu'est-ce que notre sœur azaiki na ngo posa ya ko transmettre et pas une biso batu o to landaka bango batu o bolandaka biso. Donc si vous êtes nouveau ici, je répète encore, nouveau ou nouvelle, abonne-toi, aimez, commentez, partagez. Surtout n'oubliez pas d'appuyer la cloche de notification pour ne rater de nos prochaines vidéos. Voilà, que Dieu vous bénisse. Abonnement, tout le monde de Konabiso demeure. Rendez-vous spécial. Na koko suki sa vidéo parce que événement tochika nango eza moko le 29 mars 2025 na showbuzz 7 ans d'anniversaire ya Belle Vue télévision. En tout cas, balobi actualisation à sakuli makambu kuna $200,000 pour na cadeau nzambe na zwata $200,000 wana na minute na kangisha YouTube na ngati na kanyango mais actualisation c'est nini apesi ba mabela cadeau pour na événement ya le 29 babi événement wana ekozala suka na sombele likambo événement na penza na ko sabino toza na wana babiye ba point de vente eza ebele na kasavubu wana na restaurant ya mama na biso Belle Vue soko ke wana okukuta babiye zote kama wana toza na babiye $10 toza na babiye $30 soki poke na la mano didio okukuta babiye eza wana osomi biye na yo pour que jour wana kande mobela lobaki babiye zote kama penza babiye zote kama to lingi jour wana showbiz wana pena eniatama Taka famille Libota bino boza ya misuni. Boza ya misuni. Là sans plus tarder, na kotika biso to meka kolanda ndoko na biso demeure et puis on se retrouve à la prochaine. Ceux qui nzambe bien sûr a accordé biso lisusu ezali souffle de vie parce que ceux qui yonanga toza na bon moi lelo c'est parce que nzambe wana alinginga na tozala na bon moi alinginga na to kutana to sololaka ata à travers internet boye nzamba pambola bino ngai na bino to kutani na mikolo mizaliko ya bisous. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont passées par SB, bino boire dénigrer bango boire finga bango. Vous avez fait pareil avec les Dinana, pareil avec les Ursil Péchanga, pareil avec les présidents Caleb, pareil avec tout le monde au fait. Vous ne ratez personne. Et aujourd'hui, sur votre ligne de mire, bozu grâce aux le botier et wana. Bino bokolo banaï dasila. Maman bino na scène sexuelle, sous ta sexaka bino. Et puis vous avez obligé au seka pour boire na chouate.
Bwana chouette. Asexa ka bino bo to sa film anote ka mikate ya masuba. Film ane suka pe sexa nani. Même bino mo bozala m'encontrer un film wana. Bino bo yo vanda na ida bo na ida sila. C'est dit bino ba tout basila mam no randa leki. Tu rencontres 17 personnes baleki na SBO ba beba na sila. Mais ça bino sonité. Luna miezi avant longa Kinshasa kende. Azaka un bon terme na sila. Mais tant que Luna comme na poto et comme problème. Pourquoi le bec sila maman nae. Sila ko bote. Mais bino bolo ba ke sila ako bota Luna te. Luna mukolo makasi. Pendant que sila tanga na mama kulutu na biso. Sigon soki Luna na 24 ans ou 25 ans. Si la ko bote te net na ndeni po tanga na mama kulutu na biso. Donc si la bébé ya ko ta ba kupa mi kuse tondeni. Tu sais dit nous ça que botie pena idée na nous na mutu na nous que mutu tout. Et puis bo salisi Michou chaîne mbangumba on pas concurrencer Davina. Bo salisi chaîne ça dit mutu na nzoto talent quotité. Mais bo salisi ka bilo mbangumba on pas concurrencer bato. Mais bilo normal té. C'est dit et ça la ta sonité, il y a ni mon mène mon ami. Yo mutu manager asila. Mon cher. Sola na mutu noko, sola na produit noko. Yo bando manager mignon Abraham. Toi et moi on est devenu amis na période où on a. Yo manager ba te belé. Comment est-ce qu'on gérer Sila te? Comment est-ce que Sila on ça tout n'importe quoi? Na batouné oyo. Comment est-ce que batouné ba son prenara na batou délibérément comme ça gratuitement? Bon le baté que ba fanatique, nous ça n'a rien à voir. Ces fanatiques là vous les dédicacez, vous conversez avec eux, vous parlez avec eux. Donc bon maintenant ba panel, bon humilier ba Sila. Mais vous êtes une bande d'ingrats. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont passées par SB, bino boire dénigrer bango, boire finga bango. Vous avez fait pareil avec les Dinana, pareil avec les Ursil Péchanga, pareil avec les présidents Caleb, pareil avec tout le monde au fait. Vous ne ratez personne. Et aujourd'hui, sur votre ligne de mire, vous grâce vous le botier wana. Bino bokolo banaïda sila. Maman bino na scène sexuelle, sous ta sexaka bino. Et puis vous avez obligé à se capo boire na chouate. Boire na chouate. Asexa ka bino bo to sa film anote ka mikate ya masuba. Film ane suka pe sexa nani. Même bino mo bozala m'encontrer un film wana. Bino bo yo vanda na ida bo na ida sila. C'est dit bino ba tout basila mam no randa leki. Tu rencontres 17 personnes baleki na SBO ba beba na sila. Mais ça bino sonité. Luna miezi avant longa Kinshasa kende. Azaka un bon terme na sila. Mais tant que Luna comme na poto et comme problème. Pourquoi le bec sila maman nae. Sila ko bote. Mais bino bolo ba ke sila ako bota Luna te. Luna mukolo makasi. Pendant que sila tanga na mama kulutu na biso. Sigon soki Luna na 24 ans ou 25 ans. Sila ko bote te net na ndeni po tanga na mama kulutu na biso. Donc sila la bébé ya ko ta ba kupa mi kuse tondeni. Tu sais dit nous ça que botie pena idée na nous que mutu tout. Et puis bo salisi Michou chaîne mbangumba on pas concurrencer Davina. Bo salisi chaîne ça dit mutu na nzoto talent quotité. Mais bo salisi ka bilo mbangumba on pas concurrencer bato. Mais bilo normal té. C'est dit et ça la ta sonité, il y a ni mon mène mon ami. Yo mutu manager asila. Mon cher. Sola na mutu noko, sola na produit noko. Yo bando manager mignon Abraham. Toi et moi on est devenu amis na période où on a. Yo manager ba te belé. Comment est-ce qu'on gérer Sila te? Comment est-ce que Sila on ça tout n'importe quoi? Na batouné oyo. Comment est-ce que batouné ba son prenara na batou délibérément comme ça gratuitement? Bon le baté que ba fanatique, nous ça n'a rien à voir. Ces fanatiques là vous les dédicacez, vous conversez avec eux, vous parlez avec eux. Donc bon maintenant ba panel, bon humilier ba Sila. Mais hey, yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka convivre pe kofete. C'est ton ya Bellevue TV, oh yezali cadeau signé Bellard Production, andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka. Bon retrouver ambiance, bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga
Gladys Aïda, Mama Kalunga, Mama Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belvi Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour Temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz, ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Keyo, oui. Bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes là. Genève boutique online. En tout cas, venez nombreux. Si vous avez vos manifestations, si vous avez de mariage, vous voulez changer des robes, n'hésitez pas de nous contacter ici chez Genève boutique. Oh mon Dieu, si vous belle. La robe de gloire. Ceci s'appelle la robe de gloire. Venez nombreux. Notre numéro s'affiche. Contactez-nous pour vos fêtes. Vous ne serez pas déçus. Livraison à domicile. We welcome you to come in numbers to order here to wedding dress for hire and sales. Welcome. nayebi vidéo oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo nayebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo, na yeli yo solution, ya ba produit na biso, ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pour la santé na bango eza na malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula baveni na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini
Contactez Maman Joséphine, la plus c'est 44 79 853 90 849. Na Bangeli Soussou, plus c'est 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokolia mo zero. Lo bezala kina 10 senando yo bokolia mona 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.